Ekoti. C'est quoi ekoti? Ah, après ezalaki te tosalaki erreur. Donc bana mboka mbote mbote tozali awa pona koloba ke musique ya Fally na basusu wana ba nyoka longa tout ça botika ba concert na poto. Puisque pour le moment bazoboma na Congo. Ozo comprendre. Toza ba jaloux te totelemaki pona musique concert ebetate puisque babande ko boma. Donc mboka na biso bazoboma kaka. Bomoni na est batu bazokufa kaka. C'est pour cela concert il faut pas bandana na poto. Ce qui est bandi ba concert a na diaspora peuple congolais olé abanda ko kanisa ndenge nini akosalisa mboka kuna na Congo a banda ko sala te akokota ba concert akokota distraction. Ozomon botika ko memela diaspora distraction. Vous comprenez? Tango bazo bomana ndako na yo okoki ko banda ko sala ba concert ko banda ko bimisa ba 50 nani ba 100 € poko ta obina ozo bina bazo boma hein depuis 2019 2020 bat combien bazo ko fana beni hein bobosani bino na basusu bozana na pouvoir bobosani ke bokota pouvoir avant bokota pouvoir bobande ko résister concert ebetate parce que nani peuple fallait à la mouk. Est-ce que koboma wana esilité lokola koboma nano esilité donc bisoto lobi non à concert oyebi makambo concert ngana grande résistante activiste monene grande combattante na telema pona concert wana ebeta na basusu wana bazana pouvoir wana bosani ke botelemelaki makambo concert bolingi to banda ko tia ba vidéo na bino tango bozopekisa ba nani ba concert. Donc il faut botika makambo yo bozo sala bisoto za contre ba musicien te parce que tolingi distraction te tolingi te peuple ya poto ebosa na Congo. Vous comprendre. Et puis bino ba congolais akuna il faut comprendre que ba musicien on ne faut pas ba ya ko pesa biso distraction to boy na makambo nyonso et puis Fally makila ebele e kwei na poto yo pona yo a tozana mama Sylvie oyo bomoni abukana pona makambo ya nani ya Fally Ipupa babuka ye massoir donc babuka ye lokolo ngape makambo awera son babuka nga lokolo babuka nga nani loboko nanga poto résister kuna na Congo balamuka. Vous comprenez? Ngana uti Congo kuna na Kinshasa année passée mai ezate mai oyo batu bamelaka ezoya jour mosusu ezoya te tozo vivre na Congo lokola na moyen âge. Vous comprenez? Batoyo bazana ba commerce na bango banani bandako ezozika puisque courant ezokende. Batoyo bazana ba commerce parfois akovanda boye 1 heure courant ezate mboka nini mboko oyo tozo yoka kaka ke bazoyi ba million bino peuple congolais surtout ba musiciens hein tango muto azomemela bino azopesa yo ba cadeau ya 5 000 10 000 soi-disant politiciens mbongo wana euti wapi hein attaque tango akopesa yo tango kolia esili akoya kopesa yo lisusu. Il faut ba politiciens wana baye bake ba mbongo wana eza ba mbongo ya kotonga quelque chose pour batu nyonso ba profiter na quelque chose eza ba mbongo ya kobanda bozozela ba matanga batu bakufa po bokende bo pesa bango ba 15 ba 20 000 et tout ça awa na poto biso atoza na poto to mona yango te to mona te nani oyo mwasi ya Macron nani mama Brigitte Bardot Macron est-ce que bon mona Brigitte Macron à la mouki azokenda na ba 15 millions azokenda ko pesa batu ou bien ba sac à farine hein et comme que na poni oyo na kokende ko pesa basusu bazokufa kuna ba musicien bozo pesa bango te donc botika makambo oyo bozo sala makambo na bozo sala monde mobimba ezolanda bino monde mobimba mindele bazotala ndenge bozo kende bozo kabola ba mbongo na kati ya Congo wana ba mindele pe bazali donc na lingaki na loba un peu maman. Bonjour peuple congolais. Ezanga maman Sylvie naza juste ko ça va musicien congolais parce que pour le moment c'est pas exactement ya nini ya musique était surtout yo Fally wa tetu ya omoni na mtu makasi na yo obeta kutwa na potote l'Afrique du Sud bomisa kuna na Afrique du Sud ba kufa likolo na yo Fally na garçon moko boye ba la likolo na Nicolas musique na yo oye na Belgique nga mama si ba buka nga machwa na batna otina bango ba vaurien wana
lelo bakoma pe kolanda na sima combat balandi landi bazwi pe eloko te fali aye mpona 200 € bobukinga mama Sylvie bozwi pe eloko te omoni na moko ayaki na ntango ya matanga na yo azobanga tate lokola kindoki ezolanda ye donc ce sont les garçons terre à terre les garçons vauriens bapesaka bino mwa bamiette soit disant na bamaître bozalaka soki na bapari vous êtes les maîtres boza bamaître boata na médaille te comment yo osala oza sportif ozalaka na nsima ya nani ya bamusicien kimetre akende kosala na déjà soki ozalaka na poto awa déjà mais kende banini baformation osala ndenge baninga basalaka batia eta yo na osalaka ta nani na magasin moko okengelaka bazofuta na fin du mois ke ozalaka na nsima olobaka n'importe quoi sur bacombattant fali na paris obeta te héritier ayeki alobi ye moto na teni abetaka te tuna jibe pa expliqué yo abetaka te omoni na paris le 28 okobeta te donc bongo bapesaki kuna na bapoliticien oliji oliaki na parce que producteur ata moko takobeta musicien congolais na poto parce que ayebi ke ekobetama te ke bakombata bakoya partout dans le monde bakoya kuna bakoya nani na Bercy na ye bakosepelisa yo kitoko mosuku bakokota ntina kati ya sale ozoyoka leka obandi kaka osimba kaka microbe oyoka taya masasi ebeti na mbango oyo okokima okoregrete okoma kutu obeta kutu te ozolanda okobeta kutu te lelo bana biso na poto bakoma lelo kosala bana biso na poto bapuse te dimina bakoma kobala bana biso na poto tokoma vie normale bafoya bato evanda tranquille likolo na bino bamusicien ya pamba boya kobeta awa bokata soni te bomona ta bamusicien mboka biso Alpha Blondy alobela Congo congolais te azoloba 8 millions de morts au Congo ça suffit wera sono lobango jibe piano lobango olobango te babaleli yo mwasi kuna na bana olobango eloko moko te bokobeta musique ya te fali il y a pas de concert ba distraction na balingi bakotisa awa comme ça to la mukali susu te bato bazokufa na Beni bato bazokufa na Kinshasa bato bazokufa partout okovanda boye okomona na tala mboka lokola Congo yo si omona awa te ata na Belgique awa omoni ke reine aye aya kopesaka basaki ya loso ubi osi omona Brigitte Macron aye apesaka moto akufi aye kotale mpona apesaka basaki ya loso omona ata ye fali wana lelo soki akufi lelo wana akokundama na mbongo nefo gouvernement ekunde omoni ke boaka bamandia bino nyonso bwa bamandia oli bobundela mboka bozobundelelaka nde bato bango bayibi bamillion bazwi bamiette bazwi bapesi bino ça ne se fait pas ozomona awa okobeta te musique na poto ezalaka te ozomona mokolo kuna Congo ekokoma stable Congo ekokoma bien bokoya kobeta mais pour le moment là nde tozoloba il y a pas de concert pas de musique na poto eza te ekozala pe te soki tant que Congo eza malamu te musique mpe na poto eza te a bon attendeur sali et puis nalingaki nayebisa bino bomoni makambo tobandi koyoka bato nyonso bakomi bacombattant moi nga naza combattante nga naza combattant basusu toyebi ata bango te donc pour terminer tout ça tokosala quelque chose de très important bientôt donc bacombattant nyonso oyo baza na combat oyo au moins 5 à 10 ans bakozala na diplôme ya mérite ya combat ya ki-activisme biso tokopesa yango tokosala yango et puis Asbel de Kokaji ekopesa yango ekozala reconnu mpona ki-activisme ya biso oyo tolamuka mpo to défendre Congo il faut ezala reconnu donc tokozala na badiplôme na biso bacombattant donc epai nyonso bozali barésistant botinda nani bakombo nga na kobanda kosala badiplôme là à partir ya Asbel nanga chaque combattant vrai combattant akozala na diplôme na ye po tomona ndenge nini bino nyonso bobandi koloba toza bacombattant basusu toyebi ata bango te bazofinga lokola bato ya maboma na koloba bakombo te donc tout ça doit s'arrêter et puis biso toza wana tozobunda mpo mboka na biso esala ekoma bien bozo comprendre tozobunda mpo mboka na biso ekoma bien toliaka awa tomelaka tokobanda kokende mpe na Congo wana po todévelopper Congo wana vous comprenez? Ingeta, botika le Congo d'abord. Bisous à tous.